MG30 a lobby en clair. A sali émission na elle liboso ya ba pasteur a lobby clair. Biloko basimbisa bino po bo régner na kati orchestre. Yo pe oza parmi. Attends kombo nanga. Mais lobby bien moi tanga ba kombo na bino ezate mais na fi moko azande ko ya mama tala mwana yebi makambo na loba ayemba nyasi na ye. Mwana na ye. Ayemba ka pe na kati orchestre. Alobi en clair. Abonnez-vous. Projet Mamu National ezalaki que non disque moko ezoya yoko yemba a peso nzembo moko. Mais album à Mama Chalamone bimina onte tellement ba tembeleka ki otro ba défi osala ki yango peut-être tindi yo kendo signer na ba contrat. Défi na nani? Na sala défi ta ngana artiste et chanteuse. Abonnez-vous. DJ 30 bozaka même orchestre. Bien sûr. Yonde remplacer tinaï. Bah remplacer à mon tête on met Jackie atika ki biso déjà tout travail donc azala déjà to travailler na ye atiki biso to pe to continuer makamba loba na église oyokaki. Abonnez-vous. Ayaka ko? Ah quoi répéter à na centre? Oui, le roi de la forêt mo payara. Oh. Ou bien sûr. Bon bango tout de ba côté ah. S'il vous plaît, abonnez-vous. Personne m'a connu, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a donc ma envoyé que Dieu. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah. Ouais. This is London. This is London City. S'il vous plaît, abonnez-vous. Tu chantes bien, tu danses bien, tu rappes bien, tu danses bien. Malgré tes bourrées, on est ensemble. Tu chantes bien, tu danses bien. Merci beaucoup. Bana Congo, bandeko boza vraiment ebele. Na sire totele mara vraiment toke vraiment koluka. Ba invité ezalaka sombele suka bisanga. Bomo na ngana za déjà na kati ya studio place musique ya kitoko ezolamba mananenga ba blague te. Tozana awa record. Place ba artiste et musicien na biso ya mboka ba signer vraiment ba dossier ya minene ba contrat ya minene. Bolandaki bino moko ba polémique ya danger o elekaki ya ndeko na biso Sarah Lula wa betake pa Mamu National Chalamwana na sire bandeko belé bozalaki vraiment ya ko mituna kena akobimisa nzembo jour nini Sarah Lula tozozela ye en tout cas ba appel eleki belé lelo to ye vraiment na kati ya studio place ya uti ko lamba vraiment première opus na ye. Et ça déjà na internet, sortie officielle nango déjà na sur kalamingité Mamu National a expliqué biso ndenge azotombola mwa na Sarah Lula excusez so ko ya to sola mwa mukia Sarah Lula boni Bien Ken Piana. Ba jour rebelle hein. Ah ba jour rebelle ma kasi tellement yo pose qui sous-sauté donc tu bandoze la car retourne après voilà. Bercy. Après ba polémique belé tout ça au prometteur ba to que non Kalaming te ba yo ka musique ya bien. Ouais. Siko to moni pe clip moko so lancé o prometaki bato yango wana.
Oui, on a promis que bateau et puis Sarah Loza montou a promesse. Voilà. De un ce qui a promettre bateau il faut réaliser en gros. Et à part ça au Poninga na yé les sous émission na aucun lelo pour nous présenter bateau là on est là na la qui ba on peut je suis déjà prête ba découvrir au Poninga ils a déjà sur YouTube au Poninga. Alors tout le monde a commentaire vraiment ya bien les kebele ba féliciter musalo sali eza musala moko ya bien makasi. Banani batie mo maboko banani baza sima Sarah Lula. Bon, on a koloba équipe monene za sima Sarah Lula. De un on koloba déjà Awar Record, ils a équipe oizo soutenir Sarah Lula. Ils a équipe oizo produire donc Awar Record, ils a donc Sarah Lula za fruit à liboso. Na Awar Record. Donc à part ça soutien belé maman tchala mwana petiki bi mwana na été azo soutenir équipe mobimba fana Sarah Lula bato balinga Sarah Lula donc bato belé bazo soutenir obimisi nano album te nano mama tchala mwana yembiso na kati orchestre te c'est comme si on sautait no ka mamu national na sauté mamu national dans projet mamu national ezalaki ke no disque moko ezoya yoko yemba a peso nzembo moko. Mais album à maman Tchalamone bimina onte tellement ba tembeleka ki otro ba défi au sala ki yango peut-être tindi yo kendo signer na ba contrat. Défi na sala défi tan ngana artiste et chanteuse. Na sala défi donc na linga toujours aux à la couleur. Et puis ton nazo couleur, nazo éclairci bateau, ils en a ba preuve, yango preuve nanga na représenter bateau na la kaki. Avec Moussa Nangai et puis au Poninga va découvrir Sarah Lula. Donc était 35 boza au Poninga au beti vraiment na YouTube ga au Poninga au kota pena nzembo ya Sarah Lula bo juger yango bo juger pona mbona ba commentaire ezaka ya bien. Est-ce que ça ba compte na yo ya ba pirate tende zo sala ba commentaire pour degré ba to ba komisa nzembo ngo. Non, ils ont continué à pirater ça et là chose bien tout le monde a causé retrouver pardon tout le monde a causé pelanango ce qui est surtout ça bien. Bah félicitations maramba bien hier à toujours donc c'est normal. Clip ango salika na kin. Clip on a ça na kin et puis bah place privée voilà. Au tournant penana ba réalisateur à Makassia quand même il faut féliciter ba réalisateur en boka na biso vraiment musala pena ekoli pour la qualité à clip na yo na habité au tournant on a banane na tourné on a Chris King Chris aza réalisateur monene na PC ba mbote place azali et merci beaucoup na musala wa sali kitoko bato belé bazo se planango na PC ba merci belé na équipe na surtout na yemo européen le King Chris. Voilà. Alors tokoyo ko na live té atane lo moko po to ezana besoin pe bato ba yo ko poninga live. D'accord, pas de problème. Serge Poninga toke topé ça peut bilingue na ba yo bazo landa biso. Oh Poninga talanga bien yombo nini katinanga ebele ya basi batonzi na mboka bakokananga baloka batianga bambelisi ya patanaza nazwi yanga mobali secret ya mwasi ezali bizalelu secret ya mwasi ezali bopeto Poninga nazala oyaya Poninga nazala oyaya Poninga nazala oyaya Poninga nazala oyaya Ninyango yomonika tinanga Kitokoto basharme ya bumwana Ninyango yomonika tinanga Kitoko basharme ya bumwana Poninga nazala oyaya Poninga nazala oyaya Poninga nazala
oh yeah yeah, oh boninga, nazala, oh yeah yo, hela. Tatwanye mamwe, wele jinanga jamo yo wanye, yelelele tatwanye mamwe, tuikala nebe di pasambu ini kanku, yelelele tatwanye mamwe, tuikala nebe bubuka banye mupanu, yelelele tatwanye mamwe, kulondi biambamba diabatwenga, nazala, oya, nazuyanga mobali oponinga, nazala, yanga ina yepatalona moka, nazala, les jaloux vont maigrir, nazala, balo babatonga bofinga, sia, na kipatin, hey, montage, madame Majewe, hey, dinangawan, biagunzana na mundana sangana nindang. Kulukamba di udi mutamba go wempa, kotuva di bamba di ba sanga you up, wabwe sanga you up, na kunela wabwe sanga you up, sanga you up, sanga you up, na kunela wabwe sanga you up, wabwe. Oh poninga nazala, oh yeah, oh poninga nazala, oh yeah, oh poninga kenaya nazala, oh yeah, oh poninga Cédric nazala, oh yeah, oh. Voilà, merci beaucoup alors. Bobe téléphone ma beaucoup place boza ba parler en tout cas musala kitoko. C'est comme ça mélanger moi style viva, mutoashi. Vraiment. Bon, style on a Zalango, on a Bandinango surtout carrière musicale nanga. Voilà. Et Ezali Mutuashi urbain. Mutuashi urbain ezo sangisa musique nyonso tout. Tobi ke Mutuashi et sugara pona baluba, tobi ba sugara pona baluba. Sara lula ayepo avancer, donc la mayele, mayele na Mutuashi, tout le monde s'est retrouvé partout dans le monde entier. C'est ça. Est-ce que Marambo ça les a facile? Bon, na comme non, c'est un contrat peut-être au signé. Tu as bien ça engagement, engagement déjà aujourd'hui. Est-ce que Marambo ça de moi ça va? Très bien, ça va. De toute façon, avoir réussi tant il y a que l'andelanga surtout coaching vocal, surtout côté news, surtout côté média, côté tout, côté musique, voilà, avoir vraiment du temps dans ngai à l'andelanga, sauf que produit à l'ibossu avoir, voilà. Voilà, batubaza vraiment na poto belé. Est-ce que nzembo moko bimisi oyo to ebite zana biloko mususu zo préparer pe otozele kobima? Sauf que confinement, on est bon mignon surtout. Ouais, parce qu'il y avait des déplacements, il y avait des surprises pour la bande de Gonabiso, oh Baninga va découvrir Sarah Lula, mais nous avons besoin de tout simplement confinement. Ici là, mon bébé, oh ma belle et les cas, bazoit. Naza peine un souci vraiment de découvrir là. Naza peine un souci nazala déjà si qu'on naza en carrière solo. Donc souci n'engage vraiment pepo et les cas marambe fou ma toujours jaison anormal. Voilà. Alors nabi que musique eza métier moko vraiment senga ba soutien belé bande kwa poto ba landa yo peut-être eza bande comme tout ana mbongo naza besoin pas produire yo un jour. Est-ce que en dehors ya kozana ba engagement na bande ko na biso ya avoir record, est-ce que ça libre ce qui peut-être mutu moko mona ni pe ya ko produire yo peut-être? Oui, Sarah Lula elle est libre. Sarah Lula avoir surtout ezo ya mbaba tout. Voilà. Ezo ya mbaba tout surtout sozo ya marambo minene, sozo ya mamba bien pour un artiste. Et porte ça pour les pour la motignon surtout. Datolo ba na minute yo ba sonyo surtout auto yo ki na kati ya nzembo na yo nyos faisant enregistrer awa. Nyos faisant enregistrer na travail à Talara studio Negeza, marambo za sika donc. Non, studio za na confort hein. Oui, d'accord, donc studio ça pour tout le monde. Ça pour la Sarah Lula te porte ça pour na batu nyon surtout. Mais c'est comme si on était actrice ya liboso hein, oyo peut-être au fongoli studio pour awa to ebela kango masolo te mais awa na moni pour to za pena na kati ya bandala na moni pena loko asike fungwami esalinga plaisir à danger. Vous en êtes artiste ya liboso oyo peut-être bazui awa. Naza artiste ya liboso pe nazali moko oyo.
Oui, à traverser Nzela Morona War. Voilà. Et c'est ça un peu. Qui mutema mabe ezala te soki awa balingi bazwa pe artiste mosusu. Ah, t'es. Sarah le vraiment ça me m'a polé là, ça m'a beaucoup pembe donc toi y a pas tout le monde. T'as l'artiste. Surtout artiste soit comprendre que musique il faut au lingango, musique il faut se baser, musique il faut se sacrifier. Donc Sarah Lou la zone ba batni surtout avoir ça pour les pour na artiste surtout donc jalousie ça qui me ma bezate bande ko boya vraiment studio nene ezali mamba kitoko ezali encadrement kitoko ba cours ya musique, ba cours à voix, côté vocal, côté surtout donc tout est planifié pour tout le monde. Donc il n'est pas sur le sur le côté chaque ça les a rebellés il place pas ça cours à musique expliquez bien sur le domaine ni ça pas cours à musique na ba studio parcours à musique avoir nakolo beza centre moro munene ils ont ba bureau ba directeur ils ont centre culturel ils ont centre culturel mo munene ba bureau izali pour ba directeur na biso et deux toza na 4 studio ndo moni awa ils ont studio enregistrement ouais c'est ça ko nozo mona ngambo kuna mutatelé mazoyemba et puis en face de l'autre côté salle ya répétition salle ya conférence ba salle ya répétition ils ont déjà bien placé na ba instrument musicien oyara libanda rara au sol maramna yo coutinio surtout na kati donc tout est bien placé. Voilà, merci. Alors tozo kende siko na ba question suka po yango ndeza mo ba question un peu ya polémique. Place votre studio awa eza biti ya ko na bité atoni c'est polémique ici là. Oui, c'est là ba confinement na maramdenge kende. Non, nga zotuna na sens que place boche pe studio to bi ke musique bo beteza mokili mais comment bo poni place rocha studio ngope lupango kangami na église à frère Patrice dérangement ezalate ba dérapage ya ba musique o bozo bet. Papa frère Patrice de loin na PC ba salam ebele na respecter mingi na linga musique na mingi mais papa Patrice atikebiso depuis longtemps. Atikebiso depuis kala et azapé de l'autre côté no loin pe karana biso kaka. Alongwa déjà côté. Ko biso tozo kangamané kaka. Alongwa déjà église à frère Patrice alongwa déjà Frère Patrice papa atikebiso depuis kala donc peut-être bino ka ba makel bino de kimisi peut-être. Non loin de là papa déjà kuta donc en fait dans côté la frère Patrice yandi marotique église bongo place bandimi bayaka ebele atiki akei c'est que dérangement peut-être ya musique na bino peut-être ça lié peut-être embriement yango a préféré changer place. Non même pas papa ndinga zana kuta a déjà répété awa pe na centre na bino ayaka ko encore répéter à na centre. Oui, le roi de la forêt Mopayara. Oh. Ou bien sûr. Bon, tout de bas côté vous aurez attend sur la peine à faire Patrice c'est ce gars. Pour année. Au banga raté hein. Na bangani. Peut-être moi basinga mususu zo kanga na nzoto. Na kanga singa mongo te. Kaso signer musique eza maramba moto. Est-ce bon yo simba no lo côté. Est-ce que musique on peut za na ndimi na ngati. Musique eza marambo nde singa nyoso yo za no na ngote. Ken franchement la doit prendre mon repas na yo franchement ngana yebi na ngati na lebe tapinde na beti po poli na nga boye bimi pe bazo se plando lo ba commentaire kitoko na mo na nga na simbi na ngelo côté. Nzambe na nga zo mona nga na Nzambe no za Nzambe no pena wana lo banzambo a solo wana wa salamu ki. Na yebi si wa salamu kili wa sali pe malanga na yo na mito to tremi to solo là donc on nga na ne ba tu bazo féliciter wana ezaka ba miracle na ye c'est ouais ezaka ba miracle na papa. OK. Alors to komi na biso vraiment na suka na ebike bande ko balanda biso vraiment ebele donc il faut s'abonner massivement na Sarah Lou la officielle to tchande ko na biso po moni lelo to komi ka ko appuyer ba artiste étranger tandis que biso moko bande ko na biso bana ba talent danger ba artiste mboka na biso pe soki to s'abonner na ba site na bango ba komi ata na ba 1 million d'abonnés pe ça la biso bien azo pe ba contrat ça la biso bien alors to komi na biso vraiment na suka na habité oko na tikelo miko bo ça le loko moko ya improvisation pas de problème de toute façon ba cover ezali na ça plaisir na ba grand nango bazali boso na ngai ba papa JB Piana ba papa Kofi Olomide ba papa Fali Poupa ba Weranson et puis voilà. Toke Kasia.
namona neti ava bo improvise baquestion moko boye nalingai nazonga nango mais edérange nga mwa makasi nalingai nazonga na nga nango sikoyo mais j'ai 30 bosolaka Très bien. Combien de j'ai 30 bozalaka même orchestre Bien sûr. yo nde remplaça tinaye Bah remplacera mon tête on met Jackie atika ki biso déjà tout travail donc azala déjà to travailler na ye atiki biso to pe to continuer makambo aloba na église oyokaki bon makambo minene et solo bon ce qui est en train de mutu a dévoilé donc aloba o nyoso tu abombe na mutema pourquoi pas bozalaka orchestre moko kasi makambo nyonso ya lobi basimbisa et tout ça ezalaka bino nyonso te nde bapesa bino charge ya orchestre yango en fait nga depuis na groupe Mam National Tchala Mwana de loin grand prêtre mère bisou belé place mamanza na moni place basimbisengelo monte place bakangengelo monte place basali bote nga maman ezaki mais j'ai déclaré bapesa wana to lo beza bilo lokota ah bon na ebité moi kenda ko sopango na église solo oui bon na ebité suyo ya maman pesaka charge azo témoigner pena ke tozalaki ba fie belo toyembaka na tozwaki mikumba o na kokite na ye ko sopa na église olanda témoignage ana ya solo ana oh na habité bon yo sala semblant bien ni parce que mais j'ai 30 alobi yango clair asali émission na eli boso ya ba pasteur alobi clair biloko oyo basimbisa bino po bo renier na kati ya orchestre yo pe oza parmi atanga kombo nanga mais alobi mwatanga bakombo na bino eza te mais na fi moko aza ndeko ya mama Tchala Mwana ayebi makambo na aloba ayembaka nyasi na ye mwana na ye ayembaka pe na kati ya orchestre alobi yango clair siko na comprendre te teme na intimité te mais yo yebi makambo na oloba eza bongo mais osa assemblaka aneti natala ken ngala na trop natala rayo soko lobi lomo na lobaki loko moko boye o nga natala ki na bimisi ngo mo ke vérité pe baso ici image ba moni ke za vérité mais mais azo poata ba vérité nyonso ezalaki koleka ah bon nga na sali 9 ans na mama mais nga kuti meje bon na kuta ki meje na meje nga kei nga balakisingelo moko te puis meje pe nga za wana tambusinga na ba place moko te poto linga nga mingi alinga ki mingi oui mais alakisaki yo mpe banganga na ye nganga moko te alakisi nganga nayebi na vie ya nganga te nayebi na bisimbasimba te donc tozali kaka boye simplement comme ça ndule ye toke tobeti makambo to alobi na église eza batéâtre azoluka mosusu babese babese bo babese baluka yango na makambo etali vie kasi pesa ye mwa conseil ah bon en fait oyo alobi mpe nazalaki na makambo mabe badese azaolala te ando olala te mais yo makambo yango oyebi yango mpe très bien mais ozo devie osala sembla ozomona sikoyo eloko oyeboma congo congolais ayebi na ye ke même pas nayebi te nasolo bano nayebi te nga émission nayebi te bamission misu balongoli je ne sais pas nga natalaki eza sere na nga ntango bazobaptize ye ntango azoloba na micro aloba ye malobani bon maloba alobaki ke totubela ti batubelaka liboso ya nzambe ozotubela par exemple nakoloba par exemple te mpo maloba alobaki vraiment azolela moni ye moto yo ozwaki ntango oyoka maloba yango te c'est comme si obatama yo sikoyo ozwaki ntango oyoka maloba yango te bon ebo motu soki de maloba moko de alobi de natambolaki mabe kasi yo mpo otambolaka mabe bozalaki molongo moko boso totravaille place moko tozalaka ndenge moko non mona moto ana nzela na ye mona moto ana chemin na ye abi babeta no batatouage na maboko ya mystique tatouage non je pense pas oza nango te na liboko na liboko maboko na bino nyonso bachanteuse maboko na bino ya droite eza na tatouage mo babetaka wana ya mystique yo oza na tatouage te non tatouage nanga solo ba liboko yanga eza chance seke yo oza zela na yanga depuis kalomoni na visionna déjà depuis kala oh yo poza nango ko oh et bon oh ezolakisa flair et puis étoile mopanzi kasi yango wana zela flair moko déjà éclairé est-ce que ba ke ba étoile londe ba signe démoniaque ok na ozo pana oh même ye moko azoloba bi botala ba étoile lo ba beta so ba tatoué comment yo na botombe na même nini na bien ye bazaka na étoile boy
Siko azan étoile boy. Bon na monique pena. Kasi MGP étoile kaka yo ya yo comme ya chance ya lobby eza condition ba pesa rabino bo bete aba tatouage ya étoile. Nandimite. Yo landi na MGP. Non, nabi nga lokota kula te menga étoile nanga o eza étoile moya. Na mi betela ka déjà bien avant même na banda makambo ya ndule. Na beti déjà na bi déjà que fleur nanga eza wana déjà aza fleur moko boye. Aza pena éclairé. Na kati ya fleur étoile les ala te ba fleur nyonso nzamba sa. Yo ka cité clair nanga aza éclairé, fleur nanga aza éclairé te mazana étoile. En étoile. Aza étoile, mais étoile wana. Siko MG azo expliquer que non na maboko na bino à droite pour mona ba signe ba étoile. Tenga na gauche, tanga bien. Là à droite c'était na gauche. Peut-être nga na sali confusion kaka. Mais j'ai aloba attends na gauche problème eza na ngote. Na bien. Attends ya eza na gauche problème ya te mais lisolo ya tatouage ya étoile na maboko ntomoni pe pa na pe ezaka même. Mais suki bini tanga mais ke bandi olanga misusu baza bétole maboko ke toi direction mon côté déjà mutu moko te nde mutayaka na service ya kocha bino bétole liwana eza mutu moko te ngako mutabetanga ba tatouage yango azata apesi ku bambote bubula azata za na États-Unis siko conseil nini opesa meje na biloba loba za nango. Bon, c'est na ebiti na biloba loba. Na ebiti na biloba loba siko yo ya tombe nango conseil ni yo. Pour ça tomber na biloba loba. Bon, biloba loba zo lobela wana. Eza onga na yo. Ya sia tombe na biloba loba. Kasi te asia tombe na biloba loba. Pour faire ya tout bela za la calme. Mais ya ke na biloba loba. Non, pas tout bela rapport au sein notre tout bela no en coulisses. Ya tout bela na ba caméra. Parce que pona tout bela katanga komba nani. OK komba nani ken. Bon yo ebité. Te kana OK komba mutu ta. Muta tout bela ndenge na ye. Ami tout bela makam na ye. Est-ce que te komba mutu? Ko yo ça la semble pas. Na ça semble pas vérité. Non, qui peut s'attendre comme un mot de temps. Puis la talaki. Na poser ma question msusu jour na ozana mama chala mwana to sala misonga yo na mama chala mwana ndeto sola masola mais j'ai 30 bien. Alors na tigeli o miko bo sala improvisation. OK, merci beaucoup. Plaisir na bato bazali banda ya mboka, plaisir na bato bazo découvrir Sarah Lula, plaisir na bato équipe nanga mobimba donc partout dans le monde entier. Donc na pesi ba salam ebele ba bisous partout bozolanda ngana ba ona ebi kombo na ba ona ebi kombo te na pesi ba bisous ebele. Donc toujours kinde kaka na système ango toujours on a ma déton. On y va. Baninga ena sina bali, baninga ena sina bale. Botika konfine langa misongo ya bamoureux. Nazwi yangai mobali yangalo pete ekoti na mosapi banzela ya kala enyo songa na sina tiki. Botika konfine langa misongo ya bamoureux. Nazwi yangai mobali mopesanga kilo na nzoto. Nazwi yangai mobali nasengeli na respect. Lokumu ya mwasi nzokande makwela seyeri makwela. Nazwi yanga sosie na bolingo mama Lokumu ya mwasi nzokande lopete na mosapie seyeri makwela. Nazwi yanga lelongo molonga ni mama Chérie fini kanga lipota mama mususu tena kolinga kaka yo ataba oyo baleki yo na bote nazakuna de ngalula butunga la mama nagazinga kalusa singa kate avion nazana nzala kasina singa nga bolingo nazama nyo kasina singa nga bolingo
yako karesenga yako binisanga yako karesenga yako binisanga. Pourquoi va la porter la chade comme mes problèmes sont c'est mon côté les kilos les mains non non lengi yako shipe Kama Sutra Buya makambo ezali minene Buya makambo ezali minene Nazalaka na susi ya blondine pemba na lingaki Pasi tikala na motema bwe kolongwa kave Motema elobaka te solo na membi ngambo Soki no te profusion no sona kiba Miso yo kaka soni kasi moto metikalaka Kaka courage na yo Nasala nyonso na mikiti sepai na yo Nasala nyonso na mikiti sakasi ondi mangaive Mwabi parezanga kati na bolingo Kolinga telobi na kufa bakunda bakunda Nyonso nazalaki kozala Nazalaki kolula Simbanga na nzoto Nayoka posa na yo papa Nayoka posa na yo chérie Nayoka posa na yo Bibi motima nanga Motima Omba, 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 omba. Nyokarese, nyokaresenga, nyokarese, nyokaresenga, nyokareshi, nyokaresenga, nyokaresi, nyokaresenga. Merci beaucoup, merci. J'ai sali Awar, j'ai sali équipe Taramo Bimba, Cédric Singoma Awar, mon coach Fred Kabea Awar et puis Bafainanga Bazana Mikili, Bijou Kenzo na Paris, Trésor Chalino Bonga na Paris et puis Franchou à Kinshasa, Francine Etchala, Déborah Osenge, Sephora Osenge, Miko Osenge, Bénédicte la Bernice et puis Jonathan, Vanessa Bambi, Daniel Kalonji. La Bossali TV, je vous laisse. Beau s'abonner, nazo pesa, nazo senga vraiment parce qu'il y a des surprises. Beau s'abonner na Sarah Lola officiel YouTube, Sarah Lola officiel Facebook, Sarah Lola officiel Instagram. Donc Mikolo na confinement tozo profiter tozo pesa ba sur tozo pesa bilingue na ba auto bombaki. Donc confinement to sambela vraiment. Confinement ici là pour tout le monde en live parce que merci beaucoup à Ken Piana, à son équipe et puis voilà, merci beaucoup.